BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Sabril entre Ferregola et Zachary Bababaswa. J'espère que bandeko nanga bomonaki image ya mwana Zachary ba filmaki et pas ba soi-disant ba gaulois et tomonaki réaction ya Zachary Bababaswa ayaki awa afingaki tomoni afingi Ferre makasi afingi ba gaulois afingi ba to ba filmaki donc et ça là qui bien té réaction nae en tout cas ba te belé ba mona qui ba traita qui bien te ba bi comment est-ce que yo zaki honorable oko tenir ba propos à bongo oui oko ko silika mais ko finga et surtout ko s'attaquer na faire rigola qui azazoba azobimisa calendrier et tout non makamunyo so loba ki wana ba te belé ba sepela ki nangote surtout na ba commentaire presque tout le monde ba condamna qui est que eloko asali wana ezalaka te. En tout cas, il y a un sujet na biso to so la lolo bo pe ça fait ba commentaire na bino ba point de vue na bino. En tout cas, vous informer c'est notre souci majeur ba sujet bo photo solo la kango to so lango vraiment to pe ça ba maele na bino les abonnés sages et intelligents. Est-ce que ça va chez vous? Bonne année 2024. Nayebi ke année au 2024 et kozala année moko ya ba surprise inattendue, ba surprise ya minene, ba surprise agréable pour na bino nyonso surtout ba abonné ya Bibiche Mbombo officiel. Tia like au recevoir grâce wana. Et grâce à ça, on transmettre grâce wana. Donc merci beaucoup en tout cas. Réseaux sociaux ezana makambo, communauté congolaise ezana makambo. Émission au 100% news et analyse toyaka nango mingi pona ko solo la makambo o elekanaka tout autour de nous ba fait des sociétés o elekanaka chaque jour na ba vie na biso na ba vie ya ba star ya ba figure publique surtout na communauté na biso. En tout cas na yango toyaka wana poto fingate, poto kitisa mutute, poto dénigrete. En tout cas, biso toyaka na toujours koloba o ezabo solo, toujours kozala partial au milieu du village, conseil topé saka, motivation topé saka, en tout cas ko finga -0. Awa biso to finga kate. Merci beaucoup na bato bazara toujours fidèle na poste anytime na che vidéo, bazala wana pona ko liker ko commenter et puis ko partager surtout parce que ba partage na bino yangonde et ça la casque biso to avancer like na yo wana pe ezo contribuer s'il te plaît chaka like et longolo le roté et longolo crédit dans la téléphone te o like au commenter au partager OK merci pour la compréhension voilà année à sika en tout cas mambo belé za to promettre bino mambo belé bino bozara toujours na poste voilà sujet na biso lelo bomoni déjà na titre wana ndenge to mamoli titre bomoni déjà Ferregola aza parmi les musiciens onga en tout cas na appréciaka wana il faut qu'on se le dise oui toza ba chrétien to sambelaka mais toza ba astre te to vivra likolo to ba ange te to vivra likolo te to bima to vivaka na se ya moi awa donc mutu na mutu ana ba préférence na ye mutu na mutu azana mutu na ye soki pe ozaki chrétien obando ka musique otika koyoka musique mokili donc c'est ça mais na ba musicien moi je fais que mon travail hein na ko se justifier par mutu te Ferregola pour dire pour na kendegu mulaite Ferregola aza préférence na ngai aye marabien Fally Ipupa aye marabien et Koffi Olomide bango nyonso mais Ferregola en tout cas sa musique eza na douceur ya voix na ye en tout cas pour ngai na mona ngo eza bien c'est pas que non na boyi ba tunyo so te bango nyonso baza ba musicien na biso Fally Ipupa ba musique na ndobe na kala d'après moi o ngana lo ba d'après moi OK ba musique Fally Ipupa ndobe ta nakala surtout album né à droit chemin wana donc na kimi sujet te na saka toujours na sujet
droit chemin wana ndezala album nga na linga makasi malinga le prince de South obayemba monanga bibanga ba en tout cas album nena banzembo nyonso ezala na linga pona ndo kango mingi mais banzembo azobeta mikolo oui c'est bien mais nga etouchaka nga te ozo comprendre voilà ezaka juste une parenthèse Fally Ipupa aza na ye sujet na biso ya lilote on parle de Ferregola et de Zachary Bababasso Ferregola depuis un certain temps, tout le monde a fait rigoler azaka froid. Abanda koyoka na lisusuté, en tout cas musique na ekitara makasi. Et car il a fait rigoler na Fally, il faut qu'on se le dise. Bobi ke ngana zaka toujours polele toujours au milieu du village. Ba on so ba star na biso. Na konda na mutute na zana parti pris T. OK? Et car il a fait rigoler, to matato kita na Fally Ipupa eza wana to boyango te oboyango pona nini soko boyango za muté mabe toko comparer bango te Ferregola ana ndenge na ye ya koyemba musique na ye et Fally Ipupa également Ferregola aza na voix c'est ce qui est vrai voix oui ana pona voix aza nango mais siko ba fort oui aosa la be fort mais sikoyo niveau Fally Ipupa za wana toko sana biso te niveau aza na ba contact dans ba domaine nyonso toko presque ba domaine nyonso Ferregola to comparer na Fally te Fally Ipupa ne oyo ane passé beti 3 arena malgré ba news tozo zona biso te ba image tozo mona te concert en réseau lobana te mais abeti quand même 3 arena et le ko féliciter na ne oyo Fally Ipupa azu ba trophée ba disque ils a félicité. L'année passée plutôt, en 2023, Fally Ipupa a memi journaliste na poto. Wana eloko wana, ils a félicité. Ok, Ferregola année automoni pe bolo bape. Ferregola c'est a memi pe ba musicien na États-Unis to mona ki wana. Mais ce que mambo Ferregola, Fally Ipupa sala na Ferregola différence et ça ya makasi wana photo lo bango. La voix ne suffit pas. Pour la voix, Ferregola zanango. Mais sikoyo, ba vitesse au Fally Ipupa zanango, Ferregola azanango. OK? Totika Fally. Tozonga na Ferregola. Ferregola a na voix. Oui, depuis un certain temps, tout le monde qui Ferregola, batuming ba déclara ki ata ba biso pe na ba émission na biso, ya ba né passé, ya ba né antérieur. Tout ça là qui pour dire à Ferregola changer entourage, ça un entourage est bien. Ferregola téléma, ça la musique, lali. En tout cas, tout ça ngana parmi bato pe basala ba émission pour motiver Ferregola. Et puis un certain temps, tout le monde a se relevé et puis tout le monde activité comme il a mikolo yo abeta ki stade des martyrs malgré bato ba ignora qui est à la terre, mais quand même abeta ki stade des martyrs news wana et tikalaki à tonsi stade de martyr ba lobelaki yango na ba télévision na ba chaîne ya étranger. OK? Voilà. Et lelo tomoni guerre ya Zachary na Ferregola soit disant que Zachary aya abengaki Ferregola na téléphone Ferregola aboyaki koyamba yango wana epesaki polémique tomoni vie Zachary alekaki pour insulter Ferregola tomoni biso nyonso. Alors maman na likambo eza nini bandeko? Maman na likambo eza bino moko boyebi tomonaki ba filmer mwana ya Zachary Bababasso na poto. Soit disant et pas ba Gaulois ba filmer ye mutu et ça la bien te pour tomoni a osenga 10 euros mutu na ye et ça la bien te parce que tomonaki papa na ye moko a confirmé que mutu ya mwana na ye ezo sala bien te et vidéo en ezaki répandu partout dans les réseaux sociaux et toi comme on a sorti médiatique il y a papa na ye pour nous dire que ndenge zawana afingi Ferregola pour dire que Ferregola ndemu tazo tinda batu ba publier mwana ye ba emile mwana na ye fingi gola zoba abimisa ba calendrier na ye asala musala et puis te komona susu nati lokole aye kobima pour nous dire que
au lieu de ba énergie nyonso wana ba distraction wana, c'est mieux de se concentrer na album na bino. Bon, ça album il y a ceux qui 31 chansons ata dinzembo et betamite boy na boy na boy na boy. Tout mon réaction nyonso wana. Oui, c'est normal, monde il y a musique ezaka bongo. Monde la musique ezaka na polémique. Polémique dans le monde de la musique, ça marche comme ça. Oui. Mais, tu vas condamner Zakari Baba Sobandeko. Mabi Zakari, tu es honorable. Oui, abanama sur la polémique au pécalin. Ma sur la finga ba polémique le bangwata garçon babi. Biso ko finga na média na kala na média ko finga zakate. Ko finga ba polémique ko finga to so ngwa. Si pas na yet. Ye moko zakle nde alakisa bato ko finga ye muta banda masola ba polémique ko finga na to zongo pa na ye bon ye éducation ni apesa biso wana garçon moko azolo bana média abi biso ya aza mutu moko aza modèle te parce que yende mutu ya na mambo ba polémique ba système à tige ko sa ko lo yenge ki yanke na télévision esaye oui et loko asali oui akokaki ko réagir ne parce que eza mwana normalement ndenge ba filma ki ngai d'ailleurs na meka ki ko condamné en fait pour nanga na mona ki ngo bien te mwana muninga oui azobela azana ba problème mental ko filmer ye wana quelque part ozo humilier o humilier pe famille normalement ba ko kanga yo mais tellement papa na ye aza rancunier azana monde wana ya rancune wana yango kendaka bongo donc so ozana monde de rancune prépare-toi ozana monde ya ko finga batu donc mona ke no yonde munoko prépare-toi ta la famille na yo famille no biloko yo se faisait parfait biloko yo na famille na yo il faut ça parfait ndako na bino eza bien obota bana bien ozana mbongo otambo na mutuka cher olataka bien makamno ezo évoluer everything yo eza normal mais ka soko finga bato lakisi bato ke yondo za munoko eloko moko mabeza te mpo bakofilme leo na place oyo kende okota toilette na place oyo do baplace ya mabe baofilme yo donc monde arando eza bono so oza na monde arando make sure ke o se prépare o balobaka lata bibundeli ya molimo donc eza bongo donc mwana azalaki neka victime ya yebi ne kutu makambo te en plus pe mutu abimisa vidéo ke abimisa makambo wana ke mwana mutu esalaka bien te c'était Koffi Olomide nde alobaki non mwana ne mutu esalaka bien te lokola ye moko papa alobi nzambe Koffi Olomide alobi on dirait eza eloko moko eza héréditaire monde ya musique monde ya rando eza problème hein. Est-ce que Zakari ayebaki obota mwana po bato musu balobaki que mwana wana ye monde mutu sacrifier ye abi mwana wana eza bakisi na ya sacrifier po mwana koma bongo or ekozala ngo pe bongo te parce que kobota mwana mutu ezosala bien to be mwana libomo be mwana aza na problème moko mental ce n'est pas mutu asenga yango te eza eloko moko arrivera na vie eza eloko mosusu eza eloko moko nango kaka boye comme ça vient comme ça dans la vie. Il y a d'autres choses, je vous dis, ce sont des choses spirituelles. Il y a d'autres choses que non, le parent lui-même a sacrifié son enfant. Et ça, la bongo. Donc, côté on a vraiment qu'on finit à point faible, oui. Eza mabe, mais si on a mouta ba rancune, on finit à bateau. Bah, qu'on zong se loka monnaie na yo. Toi qui n'est pas fait rigolo, oui, fait rigolo, tout le monde a bêta qui stade de martyr, abimisi pe album. Et album ngo oui ezobeta nzembo soki mwambo no ka bat ba obi na TikTok ba bi nzembo fait rigolo ponga mambo na musique na kipaka pas tellement mwambo soki mwambo oui soko fait rigolo abeti bela ba nzembo bongo to mata to kita eloko be ba finga la fait rigolo soki omoni ba bele ba finga ka eloko moko wana c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas soko fait rigolo na ba nzembo nyonso abeti esko promotion ngo eza makasité pourquoi? Promotion eza makasité pourquoi? Est-ce que attaché de presse c'est la promotion? Est-ce que tunaye golo nyonso ça tout autour ça promotion nzembo na bango? C'est ça le problème. Et on a lobby au moins monde de la musique tout ça raté musique oui qu'on s'est payé ça fan mais musique moi ko prouver tout te bino bozo loba ke no nzembo beta. Est-ce qu'il faut boyeba po banzembo ebeta mokile ganga boyeba ezalaka nini
il faut que bano eloko ni esala ke no soki ba album ebimi ba nzembo nyonso ekangi ezalaka nini. Donc maman ça compliqué hein. Donc mutu mo ba sentiment ne kaka afandi kaka créer ka nzembo na sentiment na mayele na ye siko nzembo wana bato nyonso bakomi osepela nango do bato bakomi obsédé nzembo wana bato bakomi soka yoki nzembo wana en tout cas donc akoka te mutu mosusu akosala na crise ezalaka nini bandeko ezalaka nini bamusicien chrétien kuto oyo basambela nzambe na bosolo soki basali nini babimisi album bakendaka basalaka baprière bajeûne basacrifice basalaka basacrifice basalaka basacrifice mpo basala nini mpo kaka nzembo ebima siko bamusicien profane sacrifice nini basalaka. Oui, toka banzembo moni nzembo moko ebimi esali succès donc yango na yango ezobetama ezalaka nini bato basa spirituel ba comprendre makambo na oloba yango ezala bato mosusu akomonsa aneka musique po kombo ezala kaka aboyine kosala basacrifice makasi po azwaka succès ezala bato mosusu nakala ezalaka soki générique moko ebimi yango na babare na banzela na mituka yango na yango ezalaka so bon te poani tosolola ko nga aza mposa aba mature boya bato mito esalaka boya tosolola nakala ezalaka soki Weranson na bimisi générique yani kobete jibe mpe na kutu koloba te est ce que moi ba jibe mpe est ce que toloba ke otana bango eleki non te po basa envie ba générique basala so musique à succès bon te poani parce que pour nous comme si dans un niveau nous ça ba musique à succès wana bon matabo kita il y a des choses qui se font moi je vous dis ba jibe na ba wera ba comme betara ba musique ya kombo ba regarder ka ki kombo na ba bon na jibe mpiana abeta ba musique soki ndeni to sana bino to yoka kati Weranson akoma beta neka musique alors ça la ka kombo na ye wana etikala Weranson. Est-ce que ça a sous que non a bêti générique mo générique comme on est ça là c'est témoignage et bêti et voilà bah c'est on biso to ko la nan ba témoignage wana bah témoignage et c'est mon on entendu ba to zo présenter examen d'état na ba camarade na to zo bina wana maki et c'est mon ba c'est bimaki lakini yango nabose komba nzembo ezaka ningisi kine est-ce que ba Weranson ba ni puis moi ça musicien oya ningisa musicien le plus populaire a ningisa kin lo Weranson jibe oui fali oui musicien ya ningisa kin lo Weranson azana ba fan lo Weranson oui fallait ça ba warrior na ye ba warrior mingi comme na sur internet mais na la zamba play wana ezara pokota obana non ndenge nini tala fula bato na répétition mon peto ndimaka bato ko mais ba Weranson basala su ba musique wana te ba musique wana oya succès makasi te akoma betane concert na ye na ba fan ne muki attaquer na soki Dallas soki mbokani abeti concert ata soki 200 personnes et conquis 300 personnes Weranson na landa na live moko bien nga na beta na beta musique kaya kombo na linga nga sotu te o sala boy o sala alobango na live na ye na garder ka kombo na za sotu pour ça ba musique ba succès te moi je l'ai suivi na live moko azaki yena mwasi na ye na chaîne na nini na mwasi na ye na page ya mwasi na ye asa sotu pour ça biloko na parce que biloko na e demande ka biloko ebele pour ça succès okanga o sambela raté ka dans les vides boy okanga il y a des choses qui se font tous à la bateau peut-être faire rigolo au bout de linga ka nzembo ça la succès wana alingine makambo wana te alingine abesine ka musique eza nka musique normal et simbi to bateke no bazangi pe moi bichebe eza nango mais il y a de niveau ba biso que notre point loko boy sala boy faut sala boy peut-être boy no ko sala ba biloko wana to que non na cadre spirituel eza bongo na mokilo okotambolaka polele boete wasa okosi yo mto olandanga okosi ngai soko oyebisa nga moto atambolaka boye soko ana nzambe to ana satan soko osala nzambe to osala mokili ça fonctionne comme ça ba musicien po asala succès sacrifice ni basala moto mususu asendeka musique mais po asala succès il y a des choses il faut asala
au moins mutu mususu asala jeune mutu mususu akokata suki te pendant 6 mois mutu mususu il y a des choses bamari misamba bando sala ba album wana omona asali jeune soki a 30 jours soki a 40 jours pour abimisaka album mais album ma air abimiso bomona nde ebeta zembo ku mama yesoyo ku mama shilo nzembo wana ebeta ti lelo ebetaka na landango na émission mobi alobi asala album ya asala jeune ya 40 jours soki 40 jours oui si je me trompe pas asala ngo donc cela veut dire que non il y a des choses au bato basalaka donc faire rigola abimisa calendrier abimisa oui c'est la musique il faut ça la concurrence parce que toyebi que na minute so yena fali baza adversaire siko o fali azo sala biso na bino toyebaka te oui fali c'est bon aza entouré na bato bien oui on peut le dire bao baza close na ye ana ba manager aza en tout cas aza équipe eza complet peut-être et pas faire epeza na ngote sikoyo to pesa ton à ton faire rigola pe il faut atala koto il faut manager mais j'espère que aza manager koto te il faut moto koto yo to longola ye to cha mutu boye pour ça osalika ki fanatisme ou bien osalika ki ndeko o moto to umela ne kala azawana asa musala te longola 2024 ko ça la sentiment te asa musala bien te longola azala ndeko no propre ce qui azo sala bien te longola cha mutu azo sala makambo ke esimba o avancer donc Zachary Babaswe aza honorable oui honorable bato so bayebi honorable na minute aza pour fachi akumisa fachi mais biloko moso abimisa na monorone na kobanga mais honorable ndenge nyanga zo bimisa biloko aboy afingi vraiment faire rigola ko siko eloko ba considérer ndeni to moni pe Jakinda la kuna alonga makamba politique akoti makambo wana donc babimisi ba rancune bazana nango kala donc cela veut dire que Jakinda la na Zachary Babaswe baso la raté to moni makambo komi poto matato kita et ça fait rigoler ndé mutatindi te et ça le roi warrior moko aye a filmé les affaires o le bakene fallait mutatindi non et ça musique fonctionne à bongo pourquoi ba ngana za warrior mais a filmé muto affaire ce qu'on fait ko silika alors que donc o fallait mutatindi non ce n'est pas ça et le ko vie Zach la beti a beti ngo à côté normalement il ne fallait pas agir boy il fallait directement à s'attaquer na mutu oyo na maman wana o ba filmaki à s'attaquer na bango pourquoi on finit à faire rigola au moins il y a rancune mo na kati donc entre bango il y a des choses où les cas peut-être na média to éviter donc biso atoluka kaka kimia ezala donc na musique oyo na ngana lobalelo na musique oyo so bomoni mutu azosana ne ba succès te aboyi na yevi ya kisi à cause de la vie à qui ça boy à ça la makambo peut-être encore regretter na vie et comme à bongo bah musicien américain vous t'as signé un contrat moi à 5 ans a signé ba sacrifice moi à 5 ans ça les succès 5 et 6 à tiki na ici à comme il normal et ça bon pourvu que non on ça la combo ba yé ba yo za star ba yebi sili on que ça star on ça laisser passer hein ato fanjo yoka na susu te partout ko kene musicien oyo musicien on sala déjà comme ko sala comme ils ont déjà laissé passer donc c'est ça faire rigola to c'est la calendrier nde bat babi que to c'est la calendrier et bima to ko lobelango menzembo pe boluka pe stratégie ni bo sala pe promotion bato pe ba sepela po faire rigola na minute to comparer na Fally Ipupa parce que fallait à Betty faire rigola Betty Fally Ipupa beta ki stade faire rigola Betty stade Fally Ipupa memi batu na poto faire rigola pa memi ba ye musicien na poto malgré Fally Ipupa memi ki ba journaliste na poto et to komona faire rigola a memi ba journaliste était mais a mema ki ba musicien na poto OK donc il faut fonctionner bongo normalement mais surtout mon fait rigola azo résister kaka alingine ma concurrence ne ya sala kinga pena sala album il faut beta kaka asala ni akata liboro to ateka po beta makaka peut-être boy na ba vie mususu wana boy na ye ou bien zo koka na été ou bien nga beta neka musique simple et yo kana te c'est important ata 100 000 personnes ba yo kinge koki
pour banzembo traverser la frontière, ça demande, et ça hésité. Oui, puis tout le monde, quand c'est le succès, oui, bien là on est ça, ma pour nzembo ça le succès. Oui, bien là on est ça, oh, bah journaliste écoute internet, bah qui zui lango kisi. Azui nega kisi, moi pour ça la ba view, pour avoir un contrat, pour ba lobeler l'internet ezali et bon sur musique. Je suis pratiquement à la fin en tout cas, ma mbarando et comme il a souka. Je vous aime, je vous adore en tout cas. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibi Shumbombo officiel, partagez, likez et commentez la vidéo. Bisous et bye. BBM, Bibi Shumbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibi Shumbombo officiel, votre chaîne de référence.